Si on a un théâtre, on a un bilamba sacré. Ils ont dit bilamba sacré, monsieur. Il y a un mokonzi awario. Si vous avez awario, boubou lionda, poreye, koboua kaye combien de mètres, pour abomaye, toi big sayon makamanzam. Ça dit quoi? Ngala web sande konangana, mbalasima aokufa. Tala fait emba, tala sima zongamu. Mais mon tourné fallait azalaki na salaki. Des fois c'est ni azalaki. On a pas mola. Yango mona de asimi boubou lionda, on a comme boubou lionda. On a place, on a comme boubou lionda. Hein? So la battu à sécurité ba vimba ko leka ba soda. Na mona kindanga ba koyaki na manjange. Likolo mais malheureusement tata oyo pantalon et pasuki pelengeli nyonso libanda polele et puis ye bubu lionda. Yango ngo obwaka tata oyo. Parce que otiaki musi na se utakufa apanza na tondenge nini. Hein? Tu vois, l'eau qu'on a ça qui est ma belle comme moi qui est dengue wan. Ça dit quoi? Aya motozo seka. Ala tibilamba wana. Azo fingi sans Zambie. Zambie tini bato juger batote. Parce que ceux qui m'a pasteur musu bazali pena babi ke Nzambe bilambo ya ba. Et ça paye mon côté sango pas na bilamba ba sango. Jamais ba sango ba kende na tribunal. C'est tout blasphème contre le Saint-Esprit. Ça va tenir mon sacré. Tenir sacré, parce qu'on a une mission. Ils ont dit ma belle. Constitution le bien était. En 2020, on a une élection. Seni ou pas Seni, président Mata, Asala Nyonso, a eu une pression nini, a eu une joie en na dibanda yango. Quand on salaire ou on a été bouché ça glissement. À quoi on salaire yango parce que pendant écouter on a gagné une élection, on va comprendre le beaucoup. Parce que les mécanismes sont aussi battus. Parce que les démons sont là. Tes promesses, papa, qu'on la canne beaucoup pour là, ils ont ma casse, ils ont pas signé. Parce que tu dois souffrir, papa. Avant que le balai on s'aille, on se bat dans le monde, on se bat gagner. Mais c'est une zéla. Moyen sanitaire. Alors ça dit quoi? Pendant ngaï, vraiment 2020 contre l'élection parce que le peuple a colomé la passion, puis la bombe, moi putain on y. Et quand Basseni n'a parlé, mais ça dit aux la vérité. Parce que moi, tout le monde la population a l'idée. Quand on a Togo Cambo il y a 2006. Togo Cambo il y a 2011. Togo Cambo il y a 2018. Alors, le peuple est papa Nangaï. Il a droit à vite. Ndeko Tchania n'a été ni député, ni parlementaire, ni membre du gouvernement. Si on a été député dans le cadre de Kuna, on va financer les sous-députés. Dans le cadre de Ndeko Tchani, les loi Tchani, article 80 de la Constitution lobby pose dans le sommet de l'État des pères et des mères d'origine congolais. Les alliés Tchani, Katumbi, le quoi a une union sacrée très fort. Dans le Baka Nayo, les alliés très influents. Aïe Badil ni Bassignaka. N'a pas besoin de quoi, tu as risqué loi et le caté. Batuma mon abisso émission, abisso à Karatoloba. Hein? Toloba Kayango Tobi et Kolekate. Au son comme on a, effectivement, Mbosso. N'a pas plan à la vacances parlementaires, rentrée parlementaire, loi ou on a bâti un gros pébé. Est-ce que c'est la constitution? Aux hommes, Tchani, de façon, Tchani à Koloba, écoutez, il n'y a pas. Il y a le président de la République, Azali, parlementaire, il y a pas parlement, Koloba. Mais il y a un peu de mais le parlement, il y a la majorité de l'État. Hein? Et ça, il y a côté de Tshisekedi. Il y a un mot à Koloba, il y a quoi influencer le parlement. Parce que moi, je peux passer $75 000 à la PAM. Hein? 50 000 à la PAM. Ça, c'est pas la loi. Ça dit quoi? Loi n'est pas rejetée. Tchanatika Kolobanaye. Mboka Oyo, bato diriger Mboka, c'est la loi. Ce n'est pas ban à Mboka. Mais que les autres talibans à Mboka. Parce que tu as gagné quoi? Et confirmer que Katumbi est puissant. Non, peuple est puissant. C'est Katumbi qui est puissant. Katumbi a dit ceci. Soit qui loi n'est bimi na combinaison qui était sacré. Mais moi je pose la question, c'est Katumbi a zati na mboko. Congo ko tambola te. Katumbi n'a jamais été ministre, ni premier ministre. A soit qu'on a gouverné na commerce na. Mais là soit Katumbi a zati. Hein? Mboko ko tambola te. Na yebisa ke monsieur, menace ya Katumbi. Aza on vient chef de l'État, le président doit faire l'attention. Na bateau sangana bango, ça dit quoi? On va déstabiliser le chef de l'État jusqu'à pouvoir par la
bayebi mpe kofanda na bandako ya basiere kolia na basiere na botere basheraton banini fiere mais bateya mokonzi ya mboka boye les dangers devant nous ils ne disent pas parce que ce sont les gens qui ont venu pour chercher les intérêts bambongo na babiloko na bango. Fayoul doit changer les stratégies hein nalobaki na yo awa soki azokonsenga bastratégie yanga banaka na masina akoreselaka mokolo moko te et puis lelo marche ngai banaka na masina ozokomona ça dit quoi côté mosusu baopposant na ye parce que ouais pouvoir ezalaka azosala position na ye baoyo basimbi pouvoir lelo bayebi déjà point faible ya Fayoul donc bayebi point faible ya Fayoul na lamuka il faut baintercaler ye à bouger te bamosusu nini balettre anonyme bamosusu nini bavoix anonyme bavoix audible ekokomela ye abanga Mandela abangaki te bazulu babangaki te na combat na bango bakendeki avec des millions de personnes bakufaki Mandela bimaki na prison comme chef de l'état ozali opposant ozobanga bakotia ngai boye bakosala boye ntango nini yo kozwa pouvoir na mokolo nini ça dit quoi il doit changer les stratégies et puis batiktak nini oyo kobunda na monguna lokola Fayoul ala te lelo ngai nalobaki ete et puis soki olingi osala likambo il faut lobaloba baoyo tu ezoboma ye il faut annoncer papa non biloko bozosala yango à la coulisse non papa akomobilize ezali ka réunion bouche d'oreille nde ozomona ke nima kosutuka ah babimi na marche na bango ah babimi na selembao bamisusu babimi na sikoyo nalobi non oyo sikoyo osala yango na média eapporte bato babimi na ipene bato babimi na kuna bato babimi na ville moyen police nako soutenir yango te parce que mboka eza détruit et bien Kabila atikaki 0 franc na caisse de l'état 3 milliards 700 000 dollars américains Kabila ayebaki okende exil te ya mibale ntango Kabila le père aye azobunda akutaki 0 rond na caisse de l'état asali bilango le seul président na monde oyo akota abima sans dette extérieure c'était Mzee Kabila asali biloko ya communiste biloko bachinois mpe ayi kofuta soda $100 na bafonctionnaire azwaki mbongo nalandi bolojwa alobaki boye soki asoutenaki Kabila oui asoutenaki Kabila parce que na Kabila individu te mais idéologie na ye ya chien chantier tomonaki biso nyonso nde politique ya CGV ebotaka eloko te 2011 papa tikala iboko vote te moko eza corrompu si même moko atie candidature bovote siko bato basorole mingi te siko okozwela yango ndenge nini po bato mingi ya bino de presse basorola mingi te ezali politique ya chaise vide mais deux kosangana Fayoul asangi basangana eza mpona partage ya gâteau partage ya pouvoir peuple asakuna te côté mosusu bolojwa akozala moi raison télévision PKM TV na pesibino mbote ebele biskanso bozali ezali ya bino Alexis Wechi joker de la presse moto bino bolingaka mingi na komona ba message na ba réaction merci mingi na bino na kosala toujours effort ya kosala mosala kitoko pona bino et bienvenue na émission na bino face à Wechi oto ya makabatu nyonso to ya makaba politique to ya makaba sali ya nzambe to ya makaba musicien to ya makana bato basala ka ba bonne œuvre
mpona kosola na bango kopesa baide kopasola ide mpe kosunga moko na moko kati na biso ya kolanda émission bima na mwa quelque chose ya motuya yango soki boremarke bien naza na plateau na ngai idéal te nakei na ye quelque part kolukela bino bolingaka mingi botikaka te koloba eke ndeko weti yo na papa ngefa ekendaka malamu mingi ye nde naya koluka mpo tosola oyo ezali baactualité nakoumela te kopesa mbote pa papa John Ngefa prophète du peuple mbote mbote ndeko journaliste ya malonga weti parce que ya journaliste ya pamba ote oyo banazwaka biloko ya nzela oyo ezangi ntina nkolo vraiment apambola yo na koya malamu na esika oyo parce que biso tokoloba kaka vérité bosolo etikala bosolo tozali mpona parti politique moko te to moto songolo te mais tomona intérêt ya Congo ke koleka batu parce que mboko tozobundela yango lelo tozobundela mabele ya mboka kolo ayeba kopambola yo et puis tobanda na prière mpo tokota prier losambo na biso tata tobandi losambo oyo émission maboko na yo pesa journaliste weti mayele bwanya sagesse intelligence mitune uta ya ye biyano epai na ngai nasangi molimo santu na ngai nakokoka te pesanga esu bwanya mpo ete namanyola mpo nayebisa bayi mboka ete oyo ezali ya solo etekaka na bosolo totiki Congo démocratique na maboko na yo mopotu na mopotu mpe badiaspora nzambe obatela bango sunga bango bango nde balesaka biso ata tokowanga na bango mais soki bango te mbe biso tosila nyonso kolo coronavirus mosika fungula banzela na bango maladi mosika baaccident mosika mpe baarkange bageno babatelaka te na bango kolo yo banda na biso mpo sukisa na biso na kombo na tata mpe na mwana na molimo santo amen amen l'homme de Dieu merci ok elo na seplaka na yo nde nayebisaka ntango nyonso soki toyambi nga na kati ya biro na oyo tobandaka toujours na losambo yango mpe baémission ekendaka malamu na moto ndeko weti bible eyebisi biso na Matthieu 7 verset 16 eyebisi biso nini vous les reconnaîtrez par leurs œuvres moto na nzambe oyo abengi moto na nzambe okoyeba ye na misala na ye nakoki kobanda émission te na Jérémie 33 verset 3 na évoke nkolo mpe na molimo santo nzambe ya ntango na suka apesa ngai bwanya e naloba ete bosolo sili bosolo soki moi moto na nzambe abandika biloba aloba na ebandeli apengwa oyo tobengi Apocalypse chapitre 3 verset 15 à 16 nzambe asanza. Merci beaucoup l'homme de Dieu tokokota na baactualité ya mboka tomonaki mokonzi ya mboka libanda ya mboka na États-Unis na New York kosala interview moko na oyo azali ndeko na nga mpe confrère na nga moto na ngai Marius Munga ye ayambaki bongo chef de l'État basololaki na makambo oyo etali makambo ya baélection oyo mokonzi ya mboka alobaki na tribune ya Nations Unies. Alors mokonzi ya mboka abandelaki koconfirme lisusu ke élection na 2023 eza bel et bien alors que so tozongi ana kati ya Congo tokomona déjà maïs seni ezali osimbi okeye okozongi eza déjà mobulu moto akokamba seni jusque là koyebana te et puis enrôlement mokolo ekobanda eyebani te biso nyonso tokomona ke dele ezali moke mais mokonzi ya mboka akoconfirme ke élection ezali selon yo makanisino na kati wana eza boni ndeko la voix du peuple c'est la voix de Dieu nalandaki Kabila tango pression ezalaki ya baimboka na libanda ya mboka alobaki ete nakosala 3e mandat te nakotosa mobeko na likonzi c'est la constitution esengeli ngai na yo weti na baye bazokamba biso totosa mokanda na likonzi oyo tobengi yango ete constitution biso bakretien tokotosa mokanda na likonzi na biso ezali biblia et puis musulman ezali Coran. Alors na constitution lobi ete na 2020 tokende na élection seni ou pas seni président Mata asala nyonso ayebi pression nini azali kozwa yango na libanda ya mboka parce que Congo ezotambola te Congo les choses ne marchent pas Congo ezokendeka bapromesse na bapromesse peuple ezali kopalpe eloko wana te alors même Mbappé na kati na Paris Saint-Germain namoni mbala ebele babimisa ye soki afute bakobimisa ye
ezala nani soko fouté l'équipe qui ne gagne pas il faut pas changer l'équipe ya moni mbula matani na aluka moyen ko améliorer vie sociale ya peuple soko zo simbate il faut ba kende na destitution yango monete mokonzi mboka kaka ezali kaka monene ezali akoki kosala erreur wana te boucher sa glissement akoki kosala yango te parce que mpona ekuta azomona ke toke na élection mbango mpona alonga na mokumba oyo parce que azomeka nyonso eza kosimba te parce que bidongolo miso bazali et ça dit quoi mpona ngai Tshisekedi aka na mo baparole moko mo makasi alobaka mpe arealizaka alobaka mpe arealizaka ko azondima na Nations Unies non mwa mingi te promesse papa kolaka na mboko epola eza makasi eza pasi mingi parce que toza kosouffrir papa akoki koloba leo kosalela kosu badongo nde biso bakangi basipi nzela moyen ezali te alors ça dit quoi mpona ngai vraiment 2023 tokena élection parce que peuple oyo akolongo na pasi oyo mpe na bombo wapi ntango nini peuple aza mpe na conscient ntango tokena baélection mbala oyo bovote badialoriste te bovote mpona bainfluence te boyeba baoyo soki nde bakoteli oyo bakoyeba peuple congolais parce que pasi ezali pasi et puis Nations Unies esaka nde mokili mbesangana mpona kopesa badiscours na bango alors alobi yango na biso ya gouvernement américain et quand on parle de Amérique gouvernement américain yango nde ekambaka mokili mobimba alors bango bakomi lokola témoin au cas ya glissement ya mawami seni balinga te faut likambo ya seni ezali na parlement ezali likambo ya seni na parlement ezali ezo ya vérité parce que moto bazobimisa ye wana population alingi ye te mpona tokozwa lisusu ka likambo ya 2006 tokozwaka likambo lisusu ya 2011 tokozwaka lisusu na likambo oyo ya 2018 alors peuple yango papa na ngai aza na droit ya vie te yango ete bagrand électeur lokola na États-Unis bazalaka c'est catholique et protestant lokola bango batelemi bagrand électeur bolanda oyo bazoloba président boyi koyamba bango lokuta wana babidongolo miso lokola baboyi bapona nayebi soko mbala na mbala weti mpona kozwa mpenza mokambi ya seni ya malamu oyo akoloba bosembo na kobanga nzambe ezalaki bato mibale ezalaki défunt cardinal Mosengo e ya mibale tokozwa docteur Mukwege mais oyo batikali nyonso mopotu na mopotu yango ozomona mboka ezokende na mopotu si mopotu mboka ezokende na promesse si promesse et le peuple bazali ko se sentir yango te même Bible tozosambela Ecclésias chapitre 3 verset 5 elobi yango Ecclésias 5 verset 3 soki olaki ndai to likambo na peuple il faut kokisa yango mpo so kokisa yango te nzambe azomona yango kala masumu yango tozali na kao total tozali yango lelo kaka na États-Unis yango esika mokonzi ya mboka azalaki lobi eloko oyo bakongole ebele babandaki kozela na likambo etali de père et de mère na loi wana oyo etali de père et de mère alobi eke mpo na ye aza partant te na loi wana eza bien te mpo na ye parce que eza na bakongole ebele oyo bakamba mboka de père et de mère me bakamba mboka bien te baboma mboka ya koboma donc mpo na ye eza important te na loi wana tozongi na ndenge ya Kinshasa ndeko Noël Tchani azalaki vraiment content te na bapropos ya chef de l'état se permettre même ya koloba ye ke chef de l'état aza individu na makambo wana eza ye te moto azodeside bato bakodeside ezali parlement ye akokipe makambo chef de l'état alobi te mpo na ye akotenir toujours na loi na ye et que loi na ye eza très important pour ne pas bainfiltre bazala lisusu na sommet de l'état ndeko Tchani ayeba ete azali ni député ni parlementaire ni membre ya gouvernement soki azalaki ta député na kati kuna akoki koinfluence baninga mosusu député na nazongela ndeko Tchani ezali loi ya Tchani te article 82 ya constitution elobi mpo na sommet de l'état il faut des pères et des mères d'origine congolais ezali Tchani te bato si mokanda na likondi te violation si violation ya mibale soki ndeko alobi yango nayebisaka eloko mongo nalobi Katumbi lokola azali union sacrée très fort nalobaka na yo azali très influent ayeba dile ni basinyaka nayebisako ndeko tokoriske loi ekoleka te bato bamona biso émission na biso ya kala tolobaka yango tobi ekoleka te osokomona effectivement mboso
na ba plan na ye ba vacances parlementaires rentrée parlementaire loi wana ba tia ngo pembeni est-ce que c'est la constitution tie ozama tchani nani déclaration tchani akoloba ekoye na pamba ya mibale monsieur tokei na yango pona koloba ete ya lobi président république azali parlementaire te ba parlement ba koloba ngo mais azoboka mai na mokongo na libata mais parlement la majorité lelo na nani ezali na côté ya Tshisekedi ana un mot ya koloba ya ko influencer parlement pe ba yoka basala parce que mboko jipe pesa nga $75,000 ya pamba 50,000 ba vaccin bango ya pamba kasi pona ba loi yote ça dit quoi loi nezali rejeté tchanatika koloba na ye mboka oyo bato bato diriger mboko pesa ba loi ce n'est pas bana ya mboka mibeko ezota libana ya mboka po totika na bigonyo kwama yakoka musabiso ezali liboso tomona UDPS bana ko soutenir loi wana et puis tomona ki batu nyonso koloba kezali ki G chef de l'état pona ko écarter Katumbi na sima koloba chef de l'état to koloba siko ni mais et confirmer que Katumbi est puissant non peuple est puissant c'est Katumbi qui est puissant Katumbi a dit ceci soit qui loi ne bimi na combinaison quitter union sacrée mais moi je pose la question c'est Katumbi azati na mboko Congo Kotambola de Katumbi n'a jamais été ministre, ni premier ministre. Achoka kana gouverner na commerce na ye. Mais le soy Katumbi azate. Hein? Mboka Kotambola de na yebisa ke monsieur, menace ya Katumbi. Aza convié chef de l'État, président doit faire l'attention. Na bateau sanga na bango, ça dit quoi? Bako déstabiliser chef de l'État jusqu'à bango baza pouvoir par la force. Et le président, et puis le président n'a pas de bons conseillers. Mais les dangers devant nous, ils ne disent pas. Parce que ce sont les gens qui ont venu pour chercher les intérêts. Mais Moïse Katumbi maintenant vient. De tokomona et que c'est que les autres tokoloba et que bandeko wa UDPS bazalaki na tort ya ko kumisa loi wana ya ki loi tchani kutu déjà na slogan wa de père et de mère bato pesa ki on pif ya bandeko na UDPS na ngwa aussi ko tokoloba boni oye bindeko il faut dire la vérité UDPS apesarate mala ta moto wana nde yo kontena bango mais ceux qui va kontena bango de père de mère de l'autre ceux qui va ça dit quoi Moïse à l'équipe parce que Moïse individu a menacé toute une institution babangi Moïse parce que Moïse a dirigé un beaucoup il a gouverné à Katanga province moko hein a premier ministre les lotala les alliés deal na bango ndenge ba yokanaki hein oya koti oya kei oya koti pour basaka na mboka et peuple a bénéficié de l'Okomodi. Ça dit quoi? Moïse Katumbi en 2020 a candidat. Bemba a candidat. Fayoud a candidat. Bemba a candidat boni parce que pour Bemba a candidat, il faut changer la loi électorale. Il y a corruption, tout ça. Les gens disent que ceux qui Bemba approché Mokonzamboka, ils apprennent les locaux. Mais Mokonzamboka, Moïse est loin, Moïse est l'équipe. Balongoli Yangote. Et l'équité, c'est dans la constitution. Mais attention, la politique est Kindoki. Est Kindoki. Kindoki. Moïse individu. Tolobinga na yo. Il commence à qui beloine leki. Na kolongone nyo sacré. Na ibiso weti. Loi ekolekate. Ekolekate. Mais oya bemba. Non, bako changer loi électorale, bako toucher biloko na bako longo nango. Okomona. Parce que oyo kutu ya Moïse ezaki très grave. L'article 80 de la constitution des pères et mères va toucher yango tête ba passer accès. Ata chinois comme a candidature à l'élection présidentielle qui ba chinois ba chinda ba kombo. Ba mamika konda bazali awa. Chinois na moyen na tikapa ba meme na punda comme chef coutumier, azuba minere, azu territoire. Et là on est au Pexaké, les chinois, japonais, a retiré candidature à un bon pour aller. Ça dit quoi? Comment on a dit que Ndekotchani quelque part a raison. Parce que ce total bien, Mboka Zambie, Algérie, Mboka Ebele, Luana. Parce que Luana, Kolandelango Malamu, il faut protéger Mboka quelque part. Même les États-Unis d'Amérique, pour la candidat présidentiel, il faut des pères, des mères d'origine.
mais bao mosusu wana moto yo saka kotia hein bayeba yango même na niveau ba France ba mboka mosusu bayebi conséquences na yango papa tanga kaka Deutéronome 17 verset 15 nzambe ye moko mokolo mabe alobi tango bozo bima awa boko pona bokonzi bopona mwana mboka na mutu na bino botia mopaya te pa konyokola bino akoma bino lokuta quand la Bible parle hein Bible amokana mosantu c'est la réalité c'est que nous voyons aujourd'hui 17 ans 18 ans à Kabila combien de morts ou les loba matungulu bazawa hein les loba chebe ya bazali wa les loba fausse commune za combien hein Bible loba kiango mais tani a telemi amoni mokanda na likonzi libo elobi likamboyo to ça mobeko likonzi hein mais le baikatan ça dit quoi c'est la violation de la constitution. Réponse ya to vanda wana mo mki réponse ya Noël Chani na ko tuno na ko pesa yango ko pesa biso likanisi na ngalobi boye batu oyo bakamba mboka oyo mokonza mboka oyo ba de père et de mère ba bebisa mboka mais ba garder eloko moko oyo bato bazalaki de père et de mère ba ko garder, c'est-à-dire que na époque il y a Joseph Mobutu, na époque il y a Joseph Kabila le père, il peut comme à Joseph le Kabila le père, na époque il y a Kasavubu totikala jamais comme na mboka na biso Congo ezala père to perdre moins ata 1 cm. Totikala jamais comme na makila ko tanga ebele. Oyo to comme na lelo fréquemment na bato bazui pouvoir après oyo ba nationalité na bango ezali douteuse. La réponse na yowana et pas mon konzi ya mboka yo monyango. Mais nationalité douteuse to ebika Kabila ndena nationalité douteuse. À part Kabila to moni Mobutu azali na nationalité zaïrois. Oui, tu sais que depuis papa n'a pas tu sais que l'autre on est na pouvoir comme maman na angolaise. Non, koko ya koko na ye nalandaki ye. Koko ya koko na ye ba uta angolaise. Angola. Alors to nalandaki. Boso ye azobanga pe loi na kozwa ye. Mais oui, hein, parce que d'origine, hein, okay, d'origine, père et mère, 3 générations, alors mboka batosaka mibeko non batosaka bato. C'est très glissant, pas si mingi parce que tout le monde a makamona Congo yo tout le monde a ngote. Parce que na mona Congo tout ça esclavage. Tout ça na no coloniser kaka. Tout ça ba indépendance intellectuelle. Mais tout ça la colonisation. Parce que l'eau est besoin de respecter l'eau. Colonisation. Colonisation. Alors, ce qu'on peut accès, na mundele, na mutunyoso, na mbongo na ye, na tricage na seni na ye, il peut passer président de la République. Donc, moi, il te bande konabiso, elle a besoin de 50, 50, 50. Moi, tout le monde a 50% na makila congolais. À quoi il faut quelque chose, na mboka na ye. À quoi ça, to boite. Mais, ce qu'on to boite na premier, pour Bible, petit biso na Deutéronome 17, verset 15. Tout ça Bible, tout ça constitution. Parce que la constitution basée et loi na article 82 na Deutéronome 17, verset 15. Ndamba lui mo payaza na mutu ya mboka te. Ozo komona, où est le mal? Et on ça dit quoi? Tani azo binga pamba parce que loi wana ezali ko toucher bango nyonso. OK. Merci beaucoup Motola Nzambe. Tokokota la deuxième tranche de l'actualité na biso toti komona marche ya la muka lelo eza annulé. Marche eza annulé pourquoi? Ba lobby que mon konzi Fayulu albangi ba complot ezala qui préparé pour na ya lelo le 29. Pour naie makambo ezalaki bien na moko ya la muka communicateur moko ya la muka Maman Chantal alobi ba annulé marche on a ba raison sécuritaire ya Fayulu genre que il y avait des complots préparés pour la journée à l'élo que non ba sala ma bien na marche wana et ba annulé en côté mzo to mona ba bi ke Fayulu abangi lokola mbalasima bataka mi sapia msuto banga ba kotisa e na se ya motuka abangi makambo ebele et marche finalement eza annulé pour na yo moni ngo ndeko Matthieu 16 verset Azob 35 à 36 ça dit je vous envoie les brebis au milieu de nous, soyez prudents comme les serpents. Mbale asima to suraki na yo na beki Fayulu doit changer les stratégies. Hein? Na lobaki na yo awa. Soka yo konsenga ba stratégie ngalo banaka na masina akoresela ka mokolo moko te. Et puis le loma chenga banaka na masina. Osoko mona ça dit quoi? Côté mosusu ba opposant na ye parce que ouais le pouvoir des gens sa position na ye ba simbi pouvoir lelo ba yebi de ça point faible à Fayulu.
na la muka. Alors quoi, il dit point faible la faillite na la muka, il faut pas intercaler à bouger. Bah nini, bah lettre anonyme, bah nini, bah voix anonyme, bah voix audible, et que comme elle a à banque, Mandela banga quitté, bah Zulu banga quitté, na combat na bango bah Kendek avec des millions de personnes bah Koufaki, Mandela banga poujon, comme chef de l'État, et ce qu'on a leader politique. Aux alliés opposants, aux banga, bah kotia ngai bah kosala tango nini yo kozwa pouvoir dans mon colonie, ça dit quoi? Il doit changer les stratégies et puis bah tic tac nini oyoko buna munguna. Oyebi soki Goliath. David a gagné Goliath. Philistin wana zaki monta peser 6 coups makambo nyonso géant okosaka na yango te. Bilamba alataki na bitumba ezo peser lelo ko ba 200 kg. Monta ko tamana ngoni. Mais tant que Saoul a yoki roi Israël David alobi naza capable ya koboma Goliath. Ya tunaki okobomela ye na façon nini? Tango Saoul azoki bilamba guerre alataki kilo David akoki kokabi yango te. Azoka jibisier 5 pieds, lance-pierre. Ndi akwesaki Goliath. Hein? Avec une petite stratégie. Dans la vie, il faut stratégie et zalak. Hein? Et puis pour nous gagner un ennemi, il faut baba arme nini oh ya utiliser yango pour intercaler. Hein? Rebelle azaka ba benga ba rebelle mingi pour nani. Force gouvernementale ba armée sophistiquée, rebelle azaka nango penda te. Alors moto wana de éclairer bango. Mais so ba rebelle ba ebi que point facile na faible na mine zali. Il faut pas déloger bino ba botrambuka wana. C'est ça que le quoi fa la rater le ngana loba qui était et puis ce qu'on doit faire il faut loba tout et zo bomaye. Hein, il faut annoncer papa non, il doit ça à la coulisse. On a mobilisé pour battre bas. Non, papa comment mobiliser la réunion bouche d'oreille. Bouche d'oreille. Hein? Ndé ozomona ke nima osutuka ah babimina marche na bango ah babimina selemba. Eh ba misu babimina bouche à l'oreille na mbale bela sala ngo simbate hein ba bazaka mingi te. Na lobi non oh c'est quoi ça là ngona média et apporter ni. Ba bato babimina ipene. Ah bato babimina kuna ah bato babimina vie moyen police à sécuriser avec Ozalate. Mais il doit changer les stratégies. Le courrier est là ayoki ngobila. Est-ce que yo peut ça soutien na démarche à Fayulu à sala wana? Bon, soutien à Fayulu, Azali Kosala ba soutien, Azosala ba marche encore légale, conformément à la loi. Pas la liberté, il y a marche, article 23, 26, et Pessami librement. Même si vous avez occupé un seul, c'est réel. Vous voyez, c'est pas ma l'occupé. L'argent de l'État va gaspiller, pas l'occupé. Il dit la vérité. Est-ce qu'ils ont fallu l'ango? À côté de la magistrature supérieure et suprême. Est-ce que vous avez dit que pourtant, vous avez une opposition, discours non sauf fallu dans Zobeta. Mais à côté, on a lembo. C'est le peuple qui est perdant. Monsieur, sans qu'on ait habité, qu'on quitte démissionner. Pour lobby, comme la sonne, Alpha Condé. Je te dis la vérité, il faut pas avoir une décision, une conscience, les choses ne marchent pas, je démissionne. Ok, non, est. Quel est le bakanzu, bazuyo, bachona prison, comme ça, Alpha Condé, mais Singamabe, Amelaba qui s'est coupé, mais à son coup faté, et ça y a humiliation, ça y a malamuté. Tango yoka ki yango tango koto comité démissionner hein moto capable la kota wana memamboka hein attends yo niko démissionner mais ben chèque c'est chèque lobby oui bien va retomber nango c'est catastrophe hein. Mais est-ce que yo personnellement est-ce que vous pensez que toko kikope ça les sous chance na Félix Tshisekedi Tshilombo ba pesa la chance na équipe zali ko oyo l'équipe qui gagne hein na mona ki na Paris Saint-Germain plusieurs fois Mbappé babimisi na moni na kata Barcelone Messi abima Ronaldo abima mbala ba grand jogo mbala ça dit quoi joueur azo briller équipe azo gagner ba chinda kangote so moni ba azo changer équipe azo esimbate yango na ba notion nyonso na biso ba africain na sengi na bango ete so bo moni makambo yo simbate bo forcer makambo te ma bezali boso bo démissionner c'est là que je t'aime. Mais est-ce que argument oyo bato ya UDPS ba ipsaka biso tongo nyonso akoloba na biso eki mboka utina libulu makasi 18 ans ezaki vraiment détruit, on ne peut pas juger les chefs de l'État na 2 ans 3 ans yo soutenir ka ba argument wana nako soutenir yango te parce que
Mboko est détruit, et bien. Kabila a dit 0 francs dans la caisse de l'État. 3 milliards 700 000 dollars américains. Kabila est en exil. Hein? Yami Balé, tango Kabila le père aye. Azobunda, kota dit 0 rond. 0 rond dans la caisse de l'État. À Sali Bilang. Le seul président dans le monde où il y a Kota Abima sans dette extérieure, c'était Moussé René Kabila. Hein? À Sali Bilang, il est communiste. Il est un chinois. Il y a un soldat $100, $100, $100. Là, va fonctionner. Azoli Mbongo. Mais si vous dites Mbongo à 0, diamant est abîme, or est abîme, combat est abîme, forêt est abîme, biloko tout est abîme. Mais qu'est-ce que vous avez ça la tête? Hein? Donc, Kabila dans 3 mois, à Futagi bateau. À Futagi bateau, Azoli Mbongo. Bino beaucoup de nyos. Sous embargo même. Sous embargo, Kabila est sous embargo. Na sali nyonso, musée. Mais bino beaucoup de nyonso, tout est allé. Ça dit quoi? On change l'équipe qui est en capacité, l'équipe ne gagne, on ne change pas. Tout le monde les pays ne marchent pas. L'objet au final est Kabiliste. L'objet au télémina qui bango. Tu connais qui bango. Mais les autres sont en boulot. Mon poteau, c'est mon poteau. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Tout bien, lentement, sûrement, dans l'émission Nabiso. Alors, l'homme de Dieu, mon corps, il y a mon lobelima, kasi, il y a la mouka. Malgré le lot il a été taxé quand on a découvert la mouka qui a zali kabiliste, qui a zali infiltré dans la mouka Alain Bolodjoa, il est comme populaire. Bako kanate mokolo o mikolo o en tout cas mambutu muteza entre Alain Bolodjoa na la muka na bayi la muka ba bika ya za kabiliste ba bimiseli même ba vidéo ko l'accessible ko loba ke nazali kabiliste pe na kotika la kabiliste libela ba lobi ke ya zala ki infiltré azala ki moko ba tinda ki na la muka po aiba ba stratégie pour à détruire la muka lelo azali mo mosika na la muka et puis e pa lobi azali d'accord te na idée ya Martin Fayulu ko vanda esika moko na Félix Tshisekedi ko vanda esika moko na Bemba na bato nyonso na Kabila Kosola ya azali d'accord na ngote yango wa mi bendi. Bon, au moins, parti politique ou bien association de l'église. Mon tarot quand une église naie librement, soit il parle librement. Il y a des choses qui azalaka moto ya bino. Na landi bolodjoa lo ba kibo. Ceux qui soutiennent qui Kabila. Oui. Asle Kabila parce que na Kabila individualité mais idéologie naie il y a chien chantier. Tout le monde a qui a soutenu qui. Bon, tant que pas Kabila, Azongi et pas Martin Fayulu, ils allaient à soutenir qui l'autre base à conquête de pouvoir. On a un vagabondage politique. Mais c'est un vagabondage politique. On te dit mais moi il a un bisa n'a mais autre là. L'intégrité de la politique est très importante. Non, combien au batiki Kabila bazal là na Union sacrée? Combien? Ngoika change on dit makia kotika Kabila. Non, Zela mabe ya kolanda zala fidèle. Hein? Bible zo ebisa biso na kati na mukana na Matthieu 6 verset 24. Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Hein? Alors, ici au Congo, il n'y a pas les politiciens. Hein? Alors action na bango ba politiciens ça dit vagabondage politique et vagabondage politique ba tomini ba bikakate. Ba suka na assassinat, poison et ba kofi bagay. Hein? C'est ça le problème. Dans la ligne de Kolonga Bolodjoa, mais côté monsieur de Kolonga Bolodjoa, ceux qui sont leaders Basangani et Zamabete, c'est pour l'intérêt du pays. Et ça m'a bêté. Ma bête Zaliwa. Yo voté qu'à Faïlo quand parce que Faïlo a dit Basala, non Basala, table non Basolo, mais pas sur la Makamuya Mboka parce que les Mboka sont que n'amont pas tout, et que n'amont pas les Basolo là. Où est le man? Alors c'est que moi j'avais dit à mon frère. Il est libre, puis à Yebi et l'Okoye, mon coup, c'est la réponse. Par rapport à mon vous pensez que quelque part, vous avez raison, que bateau Babombo Kalobi, Bovan na Bambo Solani, Kovanda Wana, Bavanda Pemingi, Yamalonga et Bimate. Politique, il y a siège vide, Bateau Gaganamote. Il dépend de qui n'a pas le bosso. À toi, il pouvoir. Politique, il y a siège vide, et beau à l'autre côté. 2011, il ne faut pas dire qu'il faut voter, bon, il est corrompu. Si même quand tu es candidature, bon voter. Si tu as sorolé mingité, si tu as la monde de pas bateau mingi a bini de pèse pas sorolé mingité. Hein?
ezali politique ya chaise vide. Hein? Bible ezo bisa biso na Somme 33 verset 1 ezali esengoli bato basangani lokola mafuta ezokita na mutu na ron na kati na babarbe na ye barbe ezali na bango bakonzi bilamba ezali biso peuple. Est-ce que mboko mbala liboso basangana yango wana basangana mbala na mbala mbala liboso basangana yango wana mais deux kosangana fayu lasangi basangana eza mpona partage ya gâteau partage ya pouvoir peuple aza kuna te côté mosusu bolodjo akozala moi raison côté mosusu oyo Hébreu 12 14 chercher la paix avec tous papa côté mosusu balobi nini na Proverbe 12 verset 10 la jalousie excite les querelles l'amour couvre toutes les fautes basangana basolola maintenant kosolola na bango ezali mpona désavantage na peuple congolais avantage na politique parce que bakokabola pouvoir na bango mpona élection non l'élection na 2023 napesi moto raison te côté osoni bale eza poloso na poloso napesi ni bolodwa ni bango napesi raison te. Ok, merci beaucoup. Alors l'homme de Dieu d'autres comme on a mokonzi ya gouvernement Sama Lukonde autaki ko mema le 15 septembre si je me trompe pas a qui 10 milliards budget 2022 na Assemblée nationale. Tout le monde va ici biso lisusu keno échange réserve d'échange na moko na biso imati na 3 milliards 500. Mais bayi opposant côté à la muka topé côté mususu ba koloba e kimbongo wana to défi ya moko défa ya na tina moko te d'ailleurs kutu to continue nyonga buzo ba po kabila tika 1 milliard 500. 3 milliards. Kabila tika 3 milliards. C'est pas une réserve d'échange. Kabila eba akokende exilté. Parce que mbongo wana ba kosalisa mboka atikala kibongo. To continue sur nyongo bokota. Siko pona to kobeta maboko to ko réfléchir nini to koti sur na kati yoka na ebisa yo. Na coronavirus oyo. Mboka lokola Belgique. Ebimisi na réserve monétaire na 1000 milliards. Ok. Hein? Pour la refuta ba chômeur et biloko so mboka lokola Belgique. 1000 milliards. Oyebi mboka lokola Rwanda. Il y a 5 ans. Hein? Il y en a 375 milliards de dollars. Mboka lokola Brazzaville 105 milliards. Mais yo kabino au Congo 10 milliards. Mbongo mutako tchana poche na. C'est la honte. Ce que belé à mboko 100 millions de hommes, 100 millions tozana yango. Na 10 milliards. C'est comme un petit gouttelette de l'eau dans l'océan. Peuple koyokani. Hein? Mais 10 000 milliards, il y a foutre un sénateur. Il y a un voyage, il y a un sala. Il y a un collier na bango. Il y a un bilama na bango. Il y a un makamo na bango. Mais le peuple a retrouvé un côté. Mboka loko à Congo, il faut que nous 500 000 milliards. Il y a budget. Oui, mais quand même, il faut féliciter. On a déjà quand même 10 milliards. 10 milliards au Tali yango. On a 4 5 milliards. Au Tali yango na misu na yo, on dit ma politicien. Quand on parle de Samba Lukongo avec son gouvernement, on parle aussi na kata ba député ba sénateur ba bazali kobo ba ngoto bazali union sacrée. Hein? C'est politique est un mensonge. Toko ba yango soki peuple aza ko palper. Hein? Ba porte na biso. Hein? Soki peuple aza sentir que quand même côté panier ménagère est changé. Quand même dollar de devise est quoi? Hein? Réserve monétaire, il y a des qui sont devises, les autres devises sont à 20 000, 21 000. C'est quoi tu dis 10 milliards na bango. Hein papa? Si quoi 10 milliards na bango c'est ma mère, ils avaient pas son baba Jeep. Jeep ba sombi on a 27 millions de dollars. Kamata ba salaire na bango ba député ba sénateur na ba gouverneur ça fait combien? Et la population. Hein? Toninga sikoyo ba classe moyenne. Hein? Donc ça a $1 par jour. Donc comme on dit à $10 par jour. Ndete kondi mayango. Hein? Tala motari premier ministre Njoto Miguel. Avec une bonne attaque comme Kingo Nelongi. Mais tala peuple makwebe na makwebe. C'est qu'est-ce qu'on peut dire? Ba stress ça. Non. Et ça stress c'est na bisi yo. Tala ba kota hein? Na landaki chibala. Mokwebe. Chibala kota tala mata mevini. Hein? Na landi o Sama Lukongo à côté de Nzoto ni. Tala ndanga komi. Hein? Kabila yemo na pouvoir na 27 à côté ndenge. Dans Kabila kota. Hein? To yebi bango misatu zo sala ngo papa. Soki dozo bunda lelo monsieur.
weti tozobundela mpona mboka na biso Congo quand même, mais article 58 ya congolais est appliqué peuple il attend moi soso moi ngombe to dire soso kaka na le 31 le 1er janvier hein so ba passe ma buma congolais wa cameraman non njoto no so moi so ba passe li kuna ko mona penza ka changana madesu na misile toni est-ce que c'est la vie hein vide na vide au moins pété avant me colère avant me payer sous pourquoi na ana tina vite azo mona moyen kufa ke na vivre ako biso na otika ba c'est liti yangefa liti nanga ce n'est pas être président de la République au gouvernement na zala nini député non je reste un homme de Dieu mais na ningi mboka na ngai na peuple na ngai na mona bonheur na bango ndina ko sika so na kufa na ke na paix mais ko tala ne zo souffrir boye papa inacceptable. Donc, la pays a dit démission, le gouvernement démissionnaire. Vous pensez que le gouvernement que l'obiso qui va changer le gouvernement va faire si faille le moto va changer. Nalandi IGF. IGF a lobby boy. Peuple congolais, vous avez mabe. Mais bateau, ils ont eu des pèses. Ils ont pouvoir bakende. Ce sont les mêmes primages. A lobby ba botami na maman na corruption na muibi ba koli na muibi mutu bongo côté moko côté mosusu il est gâté na muibi na makamotu na muibi comment un individu to côté une entreprise na gouvernement akoyi ko détourner ba mbongo ebele wana na ye moko na famille na ye et peuple côté mosusu to pesa alengeti raison alengeta za ennemi ya bango parce que bina ko tika te pona ko dénoncer likambo oyo bana pe a dénoncer. Tout le monde a pu bakangi to 10 na kata boloko te ba jonsi mbongo l'état exact ça dit quoi c'est le même système ils ont continué coup dernièrement tout le monde qui oza qui ministre de la santé était dans la bima qui a une liberté provisoire to lo ba liberté ça combien de jours na makala pe abimi de pesa so beta maboko regarde de pesa que o azo aider chef de l'état il de pesa so bossa na to kita to mata to na élection 2023 il de pesa so bossa que to 100 000 hommes. Hein? Dans le recensement 100 millions. Il dépêche que 2 provinces, 3, 4, 26 provinces, comme ça, le chef de l'État. Mais on a promettre bango, na gestion na bango, na bateau na bango et bakabila, na bateau il dépêche, non ya bango, il sera sanctionné par la population congolaise. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tokoti siko na divers deuxième partie émission na biso divers to c'est comment que na elongo na musala nzambe kana ba actualité c'est un divers to moni ba utiko nika wazali et to réalité ya kanda ba beti makasi na concert à Fali to moya kendaki kuna ko ndia sala kaka ko ya ko sexama ba tu Napoléon mais après to moni ba sécurité ba beti ba jeu ba boaki lokola soso akolela mingi lokola jeu solo ka vraiment na pas mingi yo mona ki on bonita mon ndeko na ngai on est blague pas avec Dieu Galates 5 à 6 à 7 c'est que l'homme là s'aimer il moissonnera OK nzambe basakanaka na nzambe te blasphème contre Saint-Esprit du sous-moins impardonnable ndeko na ngai lite yakana soko sala ba makambo na bino ba théâtre ba mendicité na bino kotia ba bilamba na sacré ezali bilamba sacré monsieur. Comment bato bazana Osée 4 verset 6 hein na ya moto seka alati bilamba wana azo fingisa nzambe nzambe tindi bato to juger bato te to dila jugement nzambe za koya bilamba les sacré asala makambo su papa bilamba nzambe te et aucun pasteur qui parle. Parce que ceux qui sont pasteur Moussou Bazari, ils ont dit que Nzambe Bilambo, ils ont payé mon côté, Sango Passango Bilamba Basango. Jamais Basango va dans le tribunal. C'est tout blasphème contre le Saint-Esprit. Ils ont tenu mon sacré. Ils ont tenu sacré, ils ont tenu une mission. Ils ont dit Mabé, Nabamoupe, Nakardina Bonga, Zokangai. Ils ont dit Mabé Mingi, ceux qui ont commis dans le tribunal, ils ont commis dans le concert. Bakolong bakopesa institution bakangi afuti ya mwande balongo li bilamba sacré parce que ezali basango na ba pasteur personne qui en parle yango moni nzambe alobité so nzambe alingi ko détruire weti akotina nde bakuluna
na babandi na basoda mabe basala mabe soka linga pambola yo akosimba bato na basali na nzambe bapambola yo ozomona yango amona te asimi bubuli yonde okakombo bubuli yonde osona place okakombo bubuli yonda soka bato ya sécurité bavimba koleka basoda namonaki ndenge bakweyaki na ye manjange likolo mais malheureusement tata oyo pantalon epasuki pelengeni nyonso libanda polele et puis ye bubuli yonda yango olingi obwaka tata oyo otiaki musi na se akufa apanza na to ndenge nini sikoyo eloko nini asalaki ya mabe kobwaka ya ndenge wana sadi quoi bon ça dit quoi Deutéronome 28 verset 28 Dieu vous donne l'esprit de carême et puis ye wana abundela fali mingi ye wana alobi ye mokonzi ya baawario sikoyo mokonzi ya baawario bubuli yonda pore ye kobwaka ye komele maître mpo aboma ye to abikisa ye wana makambo ya nzambe sadi quoi ngai azoyebisa ndeko na ngai mbala nsima akokufa j'ai dit comme un prophète de l'internet tant que bino bosaka na bilamba sacré azosala bavantire na ye wana azofingisa nzambe yeba nzambe oyo abomi moïse enterré moïse akobikisa moto moko te c'est là que je termine tala fe na yemba tala nsima zonga moto mais motu na efali azalaki asalaki nini défense nini asalaki kola pambola apasa nakoleka na internet nakotala na tv namoni bamanifestation moko ya mama moko akosala en tout cas nayebaki même pas ke yo nayeba oyebani naye koyeba moka nde epousse nga na pose question na kati ya Congo tokomona bamama bakosala lokola mama Olive mama Waoro mama Dimama asalaka bamambo ebele ya bien en tout cas nga toujours na nsima na mpona kofélicité mama mais nzoka nde eza mpe na bamama oyo baza lokola ye bakosala mama bien bongo me bamelama babombana mais yo oyebani na yebika mokokama oyo ezali moto ya média mama mwasi ya Georgette Ondekani mama Georgette Faila Ondekani yo mozalaka na ye yo oyebani na mama boni na baœuvre minene so natali nasali calcule ya baœuvre oyo asali oyo namonaki ça peut nous amener ntina ba 1 million de dollars 1 million ezali moke plus de 1 million même yo zalaka na ye nazalaka pene na ye mpenza te mais nayebaka nde na général Ondekani mais mama osali na nzambe nakɔtaka tosololaka oyebi bamama tabita dokase baza ebele ntango naosolo na mama wana mikanda yango oyo ya papa wana gene yango oyo asibele yango nayi kotala mama abi papa oyebi teke morke ya hôpital kaka kolonga moto natonga yango mais ntango mama Olive ayi koinogire yango totalaki yango oyebi ke napesaki na hôpital ya Ngaliema 50 cap ya po bato bapola te basoda bapola te oyebi ke école protestant ezala napesaki bakaye na babiki mpe na bongisi baba mpe na réhabilité yango mama biloko minene oyebi te nakende na Finlande naki kodefa mbongo naki kopesa na kakokolo kachachi ka nini bamama ofele 500 000 200 000 bateka mapa babikisa bana tala batele mama oyo akamati 42 enfants atie bango ya bana basoda na bel campus basisi baklasse lelo akamati babourse étude apesi yango mama oyo asali misala moko ya minene na mama yemo stade opératoire na bango moto asalaki yango ezali mama wana na frère na ye mpe azosunga bato partout ça dit quoi nalobaki na mama misala oyo ebele ozosala oyo mpe asali yango na abalisi 750 couple ya basoda apesi $500 apesi soda veste apesi soulier apesi chaussette apesi ye oyo tobengaka yango single mpe asukisi na ye oyo tobengaka mbasi nde ezali caleson sikoyo bamama basupere wax yango ti nyonso ye mpe asilisi azwi 5 ans azwi $500 abi bona osala bafete mais mama oyo ngai namoni mama oyo mpe asali yango kaka wana te papa asali yango na Kindu na Manyema 650 asali yango na Boma 580 asali yango partout na basoda apesi valer mama azali na on généré oyo aserechiri ye moko bato bapesa ba 1 franc 2 franc 3 fois na oyo ya ye moko elongo na mobali tata Ondekani mfumu ya mamongo basangani mpona kosunga
bato or que œuvre minene tozotala awa na makambo ebele awa ezalaka limama dimama te bamama dimama bazali mpe ebele mais papa bamelama koyeba te ntango ngai namoni bikambo na ye mama yesu azalaki nomade na bapote baza kolia mpe mari na madala mais yesu alobaki soki nakufi bipai osango mame koteyama ekoloba mari na marte mpo na bolesaki biso mama tozolanse baopération oyo opération oyo ekobanda tokolanse yango na meme ya sepel ONG na ye AMP asbel na ye mama oyo tobengi Georgette Faila Ondekani tokobanda yango na le 1er octobre lancement officiel jusqu'à 12 octobre nde tokosangisa bato basoda na bapolicier na bana na bango mpo bakota na étape ya baopératoire tozwi ngaliema tozwi mama yemo tozwi clinique universitaire tozwi mpe bacentre bondeko surtout oyo moni oyo tolobi ete goitre opération ya goitre ezalaka na $3500 soda ou bien policier akoza $3500 wapi ya mibale bec de lièvre oyo tomoni bakataka epasukaka bakobongisa yango na $1500 gratuitement tolongo yango malformation bato ya mitu minene oyo bamiske ebima makambo ebele bazokopere yango gratuitement hernie umbilical mpe na bamaladi mosusu oyo bamabungu bakosala yango gratuitement na compte ya ONG mama tala misala malamu oyo na biete apocalypse 14 verset 13 elanda ye esika azali me na bato tu azosala bango papa ndeko ne moko azali te mwana mo famille ne moko azali te mpo na nini aimons-nous les uns et les autres motema mabe papa asalaka te passion prématurée de général Ondekani oyo akoki 65 te na mboka ya baconflit ya bahaine batindi ye passion prématurée mais mwasi azocontinue kosala misala malamu mpo na lokumu na nzambe mais nzambe somme 34 verset 20 alobi ete les malheurs attendent toujours le juste Dieu les délivre toujours un bon jour nzambe akofuta ye na mobali na ye nasi na mabele mpe na lola parce que misala oyo tokazaka mama na dimama or que bazali ebele apart yango kokunda basi ya basoda bana ya basoda la policier et puis na bakanya nyonso mpe na république mobimba apart yango akamati 200 machines à coudre apesi basi ya basoda botongaka bolukaka te eloko apart yango apesi baformation yango tolobi mama yango tolobi mama ete yango tolobi mama ete totala tosolola na mama parce que mama ngundu ezali ebele eza basoda bandawa makambo mosusu ezali bala soki mama akoyoka mawa parce que ya lobeli papa nga nazalaki mwasi ya soda mobali nanga abandaki général te abandaki soda ya lieutenant capitaine te amati nayebi pasi ya vie ya basoda ntango nzambe apamboli ngai na mwa impran moko il faut tosunga bango mpe il faut tosunga mpe tokota mpe na bapeuple congolais na comprendre idée na ye nsima nango moya kokondana ye mingi eza te parce que so totali bato bakomona pasi mingi na bafonctionnaire eza basoda na bafonctionnaire oui et surtout que azali mwasi ya soda ayebi pasi wana on vous condamne pas maman en tout cas vous avez raison mais après il faut omona mpe baklasse mosusu ekosala bien moi je vous dis vraiment un grand merci na oyo kosala mpe bacourage ebele so moto akosala malamu tokondima ye tokoloba eza kijale le te tokoloba vraiment po kijale lango mpe tozwi ata différent te tozwi mpe différent po eza eloko malamu tokoencourager maman en tout cas courage continuez bon biso immédiat wana simana tokotia maboko mpe osala conférence de presse ntango aleka baradio akoleka mpe na internet topanza sango mokili mobimba et puis bato ya mitema malamu et surtout ni maman encourager un ro na yo $1 tia parce que Congo eza passe akopesa numéro na banque bana kokotisa ba $1 nde tokoprogramme yango aussi Congo eza mboka mo eza na pasi mingi so totali ka leta na bambutu abaseini kokenda gauche kozonga droite simba kenda zonga eza mwa pasi il faut bataboy bazala mais papa chaque année na rentrée scolaire tozana ba école militaire combien bana basoda azokaba ngo ba kit ya ba école kit saki bakaye biloko nyonso pe oya université azofuta mbongo cash na bana oyebi bango te mama bana ebele qu'est-ce qu'on pourrait dire
regarde de bonnes œuvres. Yango ils ont Apocalypse chapitre 14 verset 13 et kulana mamoyo ti na diska kokufa pe na lola bipa nyonso kende na ina général on dekani somi ya ba mongo. Merci beaucoup, madame, messieurs. Je sais et j'espère que vous étiez nombreux à nous suivre. Merci, Nabino Biscans Bozali. Partout dans le monde, partout dans le Congo, Kolwezi, Lubumbashi, Bakongo, Grand Équateur, et Panabisokuna, partout. Et qu'il a le condo. Et Fabrikato. Bozali, en tout cas, merci, Nabino Mingi, na soutien, Nabino, na émission, Nabino face à Wechi. Et l'ongo nangai humble serviteur Nabino Alexis Wechi. Les autres qui bon na Mosali Nzambe prophète Ngefa prophète John Ngefa na inde to solo li mai matali mboka pe to pesi ba courage na bato ba kosala misala malamu na mboka na mbongo na bango moko pe na mbongo ya l'état te to be ba actualité tout je pense bien que bo sepeli esika bozalaki je vous dis encore et encore un grand merci. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Ngefa TV. Ngefa TV. Ngefa TV, puis na cette télévision, vous qui na KM TV, vous s'abonnez na Awe News, chaîne c'est que vous m'acclamez, vous s'abonnez et que ça la malamini. Pour na lelo bandeko balandi to tikibino. Bye.